président Moïse Katumbi na ndenga lingala ndenga ba congolais mbota trop nzamba za na yo muta bemona na gauche te na droite te oza mwana ndako le fils de Etienne Tshisekedi le fils et opposition bande ono bazé belé vieux Joe Mindongala vieux na biso nanyo bazé belé bozé belé so na bani ko tanga wa mobulu vieux so mususu wa utai prison mususu Frank Diongo idéologie ko changer te bemba 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 éléphant bako sabinote aussi besoin pouvoir sikoyo bovanda soki bolingi bosolola tour par tour 20 à 20 ans donc ça me fait beaucoup faté binotou besoin banana basi pouvoir c'est l'opposition non ce que besoin koufe là nini bako sabino te ndako na bino yangoyo mabele na bino yangoyo mboka na bino yangoyo so ba botoli yango na biso na bino n'exile wow peuple a souffrir bino bozana ba billet ya vite fait OK bon peuple na makolo na bino ka conseil nga pesa conseil ka moké la nuit porte conseil 3h du matin bima na véranda na yo raisonner c'est votre frère Fachi Béton il y a Saint-Esprit le 5e président vote salama kala vote salama kana lola babino kimbangu loba si moi ça lobaki kala so na 1900 combien yem to bongsa mboka to bandeli vie à 0 le Congo est bandeli na à 0 et bandi na ye et to bossa na nyonso ye kendaki entre biso na biso mais to ko kangana nu kaka to ko bossa na pende ngwana te mais bosolo la